Bonjour Balandi, ya analysons avec Gilmas. Batebele bako sepela na émission yote parce que naza na kanda et naza ko sala appel surtout na ba maman oyo baza na conscience, ba papa oyo baza na conscience, surtout ba marié, ba maman oyo baza na bana na ndaku, ba papa oyo baza pe na ba responsabilité ya bana na ndaku nde naza ko solola na bango sikoyo. Soki oza célibataire, oza voyou, oza inconscient, kota la émission oyote. Lobi awa, ça ne fait même pas quelque temps. Toza kolela pona ba violence faite à la femme. Tozolo ba leader rebelle baza ko s'apprendre inutilement na ba jeune fille ya communauté na biso. On a vilipendé Koffi Olomide, on l'a jugé de tous les mots pona makambo wana. Lelo, toza na Jibe Mpiana, qui a violenté une fille de 11 ans. La fille est traumatisée jusqu'aujourd'hui. On lui a ravi même sa fille. Oya boti na Jibe Mpiana. Bato balobaki Jibe aza mutu yako kota boloko. Pona biloko asala kina mwana nsuka. Mais par surprise, la communauté congolaise oyo baza mingi harcelé par batuloko la oyo nde toza ko soutenir mutuloko la Jibe après ko violer mwana ya 11 ans ko botisa mwana wana ko komisa lokola zoba ko traumatiser ye biso ba congolais ba papa ebele baza mayele na ba mama nde toza ko sala campagne ya Jibe Mpiana ko abeta musique, un homme qui a détruit une fille, notre enfant, notre fille. Biso ba congolais tant na lobaka 3/4 ya ba population congolaise baza mentalement malade, ça que toyeba na makambo ya boye. Zalana nuna conscience que yo zana mwana ou zana doko zana mwana na yo ya 11 ans, mwana ya mwasi. Un papa ya mukolo ya ba trentaine abanda kolala epo azangi ozana moyete. Abebisa ye ezate ke batu baza ko créer histoire. La fille elle-même l'a dit ouvertement devant Batu. Biso ba Congolais tolobaka docteur Mukwege aza victime ya babiloko pona ko salisa ba mama. N'est-ce pas? Tozo pese to pesi ba pesi ba nini soki ba nini ba biloko wana ba benga ka soki ba nini ya paix. Pona ko sauver basi. Sika toza na mutu moko boepe destructeur ya basi ye wana ye Jibe Mpiana. Preuve ezali ezate ke tozo kosa eza makambo preuve eza wana abebisi mwana za pe vivante mwana mwasi yango akoli eza na ba traumatisme lelo. Nandimite ke eza na ba million oyo Jibe akopesa ka mwana wana ekoshanjaka mwana wana makani ekoshanjaka mwana wana mentalement. Asi abotisi ye basali babiloko so ba kiritage ba longole bazemi ebele mwana wana asala ba témoignage. Mais le peuple congolais ba mama ebele bazana poto bangone bazolo ba Jibe akoya kobeta mama ozana mwana yokela pe ba makambu oyo bana basho bazako souffrir sima ya ba Jibe Mpiana wana. Ba musicien baza ebele o basala ka makambu wango mais toza na preuve te. Preuve o toza nango eza mwana tsuka ye moko abimi liboso bandi koloba. Balali ye na âge ya 11 ans. Sakani na ye. Bamemie na ba hotel na ba hôpital kolongola ka bazemi. Ti Jibe ko botisa ye na 17 ans. Donc abandaki na 11 ans. Imaginez-vous pendant 6 ans. Azako maltraiter mwana wana pendant 6 ans. Azako jouer, azako violenter mwana wana pendant 6 ans. Mais le peuple congolais comme aza dipe makamunyo c'est comme kaka musique oui c'est ça distraction et ça divertissement mais mutu lokola Jibe fallait qu'aza la punir sévèrement il ne fallait même pas to banda koloba makambo na tango ya musique parce que c'était un violeur il aza destructeur aza ko détruire une maman une femme mais skabino ba maman bino ba femme boza ko soutenir mutu aza ko détruire femme. Bino ba mama boza ko détruire boza ko soutenir mutu aza ko détruire mwana na bino. Bino ba papa pe soki vraiment oza na sagesse oza na bwania
Comment soutenir un vieux pareil? O aza ko détruire bana na bino. O vraiment mwana ya 11 ans zuye abandi ko sakana na ye. Mwana aza ko témoigner. Et puis Congolais ozo loba. Boza ko ignorer. Donc ignorance wana mutu za ko mema biso to continuer ko vivre ko souffrir parce que tant boza ko tika biloko ya boye bo laisser aller, bo laisser faire. Mutu musu pia koya akosa la même chose na ndeza ko continuer. Sika boza ko loba étranger za koya ko nini ko bebisa za ko violer bana na bino boza ko ganga communauté internationale boza na posa bayeba ke étranger aza koya ko sakana na bana na basi na biso aza ko boma bango baza ko violer bango sika jibe eloko asali eza nini pourquoi yaye bozo telemate ya étranger ne boza ko telema donc pona bino mutu ya kati soki abebisi c'est normal mutu ya libanda aya ko bebisa te boza prêt ba vient na biso yo ba jibe mpiana ba banda ko bebisa bana na biso boza prêt ba jibe mpiana ba détruire communauté na biso ya basi et puis boza ko betela bango boza ko betela ye maboko vraiment bo beti maboko ba mama bino batu boza ko leka na réseaux sociaux ko loba makambo wana ko sala likambo wana nazo yokela bino mawa boza na bana basi boza na bana basi na ndako eloko oyo boza ko linga boza ko applaudir soki ekomeli bino banda ko kanisa mwana na yo ya 11 ans ya 10 ans mutu asale makambo wana comportement na yo agissement na yo ekozala ndenge nini soki okosepela te soki okose venger il faut koyeba ke mama ya mwana oyo aza na difficulté naza siri aza na mbongo te moyen à se venger face à face na jibe mpiana ya ezate moyen à se venger ezate parce que gouvernement baza ko soutenir jinani jibe mpiana papa ya mwana oyo naza siri pe aza na difficulté bandeko na ye baza na moyen te ya ko défendre mundeko na bango alors batu balingaki ba défendre mwana soki mwana ntsuka balakisa na jibe ke aza likolo ya loi te ezasika ba diaspora nde falaki ba telema contre jibe pona kolakisa ke makambo asalaki eza mabe ekoki jamais kosalema il faut zwa punition moko éternelle soki lelo tozomona Kofi aza ko beta c'est parce que basi bayaki ko témoigner pour ye balimbisaki ye et kobimaki azalaki akité mais jibe nano aleki na jugement te moyen toloba aza akité ezate nano akomi na niveau wana te mais par surprise ndeko na ngai bino ba congolaise boza ko permettre un violeur lokola jibe mpiana aya ko beta musique bino ba mama o boza na boyokaka pasi ya kobota bino ba papa bozalaka na pasi ya kokolisa bana un monsieur lokola wana aza image ya destruction ya bana basi aza koya azoko taper aza koloba zo beta musique boza ko betele maboko il fallait ko boycotter makambo wana pona ngai jibe ne mérite pas pona ngai tant que aleki na jugement te ba akité ye ndeto koloba ke jibe sika oza akité mais makambo mwana aza koloba mwana mwasi wana alobi totali biso nyoso toza koyokela ye mawa lelo sika mawa na biso ke wapi Congolais mutu ya sentiment na émotion yango bozongo na mboka na biso ezokende musika te parce que ba destructeur baza ebele soki to bandi ko bloquer bango te bandeko na ngai mboka na biso continue toujours na désordre pona ngai JB ne doit pas jouer en Europe. Biso banani ba diaspora nde toza na droit sika ya ko discipliner JB. Comme gouvernement baza ko protéger ye, biso diaspora falaki to pesa ye ba punition. JB aza na droit ko beta musique te pona makambo salaki mwana ntsuka. Nga eza point de vue na ngai. En tout cas, natiki yango na maboko na bino bo juger selon ne boko monela. Oya ko finga afingi parce que na kati ya société ba indiscipliné bazanga kate ba conseil bazanga kate ezana batu bakolinga ba se réserver na likambo wana tango ekomi makambo ya mboka makambo ko protéger la fille makambo ko protéger la femme congolaise tout le monde aza ko senini ko se mutafandi kimia a doser au lieu ya ko telema ko défendre l'homme congolais la femme congolaise biso sika tellement que tozol zela mboka mbongo ba pesa biso soto ça la promotion pona likambo wana quelqu'un est prêt ya ko sacrifier babuzo ba Joseph Kabila pardon babuzo boyo nani soki jibe mpe naza ko sala
parce que bakopesa bino mbongo, parce que bokende koyoka musique. Bobosani ete à part JB na ba indiscipline na ye, eza na bato bazobeta pe musique boki okende koyoka bango, mais il fallait qu'il azala puni sévèrement abeta na poto te pona makambo ya mwana nsuka. Ngai na sali mo point de vie na ngai. Oya ko finga fingi mais en tout cas na pe 6 point de vie na ngai. Bo s'abonner, bo partager, bo commenter selon ne bo komona la pe o tia pe ba j'aime. À plus.